avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Voilà. Nalingito solola mwa muke bande kolanga bonsoir bisika bozwami mbote na bino batu boko landa na biso na masolona depuis ya mukolo mwa lilo toza mardi le 26. Oui, toza le 26 certainement le 26 septembre 2023 etikali 4 jours ya pamba sanza oyo esila etikali 3 jours pour le congrès ya Aser Show. Bienvenue déjà na ba capable Jean-Claude Achayaki awa na Kinshasa. Lobby notre délégation jeudi ba mususu bakoya ba bazo uta ba province comme ba bazo uta Libanda masolona de pité ba Rwandais ba kimeli na kacha population ba kobanga ba komi ko déclarer ndenge nini bazabo moko na moko nzamboka masolona de pité to kobeta masolo ya insécurité na Kinshasa la capitale. Kinshasa est comme lokola Dubaï, les images qui sont sur les réseaux sociaux, tokomeka ko analyser yango. Martin Fayulu Madidi na balabala ko sensibiliser batu pona ba kende kotika ye pona ko déposer candidature na ye. Quelle est la réaction de la population? C'est dans ce numéro de l'émission Masolo na Dopité. Lelo le 26, Sama Lukonde a lancé projet, il y a promotion et protection à la personne vivant avec handicap en collaboration dans les Nations Unies. Tokobeta Masolo. Pendant que les Congolais bazo swana, Bamboka Mususu ba Guinéen, ba Burkinabé, bazo yembe la révolution. Biso tozoti kala awa. Lui s'appelle Eli Kamano. Ayembi moyen to la bino nzembo na ezate parce que ce sont des chansons protégées. Mais bao bazana Kinshasa toko banda ko tiela bango chaque jour. Alobi FMI ezapona ko contrôler économie na biso, ces pays pona ko contrôler ba leader africain. Pendant 7 ans, biso tozo soana, tozo fingana. Tala o, on cherche seulement ce qui ne nous fait pas avancer. Piéger oyo kuna, c'est tout ce qu'on fait. Mais on se dit Namboka nyonso dans chaque règle, les exceptions ne manquent pas. Et moi, j'ai toujours considéré que la SER est une exception parmi les partis politiques. Chaque fois que nous nous tenons ici, totele makapona kote le mate. Totele makapona, 1, ko éveiller conscience. De 2, ko ebisa batuke bande konangai. Olinga te un jour okokufa. Sala bolamu. Parce que bolamu wana kaka nde ko marquer histoire. Les égoïstes, ezaba parents, bazota la âge na bangote, mais ils sont là, bazo bossa na kena ba réseaux sociaux ou ba vidéo kotikala. Vos enfants seront ridicules. C'est tout ce que vous laissez comme héritage. Finga na yo ba tout ça reste. On va commencer à vous rappeler. Ba makambu. Critiquer, c'est normal. Bisognon s'autocritique. Mais ko finga eza éducation na bisote. Je ne cesse d'insister pour na ko yebisa ba tout le monde de loin. Je ne cesse de le dire. Et biso, ce que nous faisons, eza ko marquer notre passage sur la terre des hommes. Lobi na tiela kibino visite auto salaki na ba sinistré ya chopo. Ba victime ya Kisangani, ya Bitumba Kisangani, abandonné na Kinshasa. Bana chopo, baza ebele. Bana Grande Orientale, batondiao, ba misusu bakonzi, ba musu baza, batanga kime ba mususu, ba directeur de cabinet, et pas Sama Lukonde. Yangonga Nathalie Sakabino, mettez-moi cette photo là. Au comment na caricature wana basala dessin, le premier à tuer Namokili, c'est Caïn qui a tué son frère Abel. C'est ce que veut dire cette photo-là. Bato bazalaka na zuwa koleka, ezalaka ba membre famille. Bangonde bazalaka na posa ya bakoma ba héritier. Bazwa biloko.
eza na famille ya batu bayo kanaka eza na famille mususu de moi za juste à côté wa kokanisa teke parce que yo botama na yenda zala kandeko na yo ye mtu aliboso ko yo kazuwa ye mtu aliboso ko sambelo kufata ko kufa comme ça ya ko wele biloko. Voilà pourquoi tango zana bomoi sunga bandeko na ngai batu wana bozomona baza bandeko na bino tala makolo na bango tala ndenge bakata tala ndenge bazali baye koluka bapesa bango atambongo awa bakomi kosenga ndeko Eliezer tozonga ta kisangani mais tokotike bemba ndeko na bisote. Nous devons rentrer avec lui. Tous ces leaders ya Grande Orientale bazana Kinshasa. Tous ces politiciens oh ba postuler. Qu'est-ce que vous allez dire là-bas? Bande konabino wazo la libanda sur les cartons s'il vous plaît. Bandeko ko sunganeza kana limite te. Bokota na ba débattre yake oh ba swahili ba o wazo la libanda wana bazana bandeko awa. Les leaders de ces coins là bazaliao. Ba o ba ya ko négocier ba poste au nom de ces peuples là bazaliao mais abandonné. Awa na Kinshasa. Kaka ndenge tokei wana ndo koma na peut-être mutu mususu akeipe parce que tofongoli nzela. Politique ya bikopia kopia. Yangonga na lobby ozana possibilité ya ke kosombela bango mousse éponge. Okosombela bango mwa loso, okosombela bango mwa couverture parce que malili okosombela bango quelque chose. O contacter biso na numéro O. Plus 243 821 624 267 plus 243 821 624 267 o contacter to sunga bandeko na biso bakundaka mutu na ndaku te na mutu kate e ba numéro wana nazo pesa ngo pona besoin oya bandeko pona ko soutenir bandeko oyo bazo lala libanda maintenant yo kindeko moko na Paris maman moko je crois Karine ou Catherine je ne sais pas alobite nazana mutu moko na tindela mbongo pona makambo passeport ndeko Eliezer mutu apesaka numéro na télévision alobi natikala jamais ko pesa numéro yake bokende kuna basunga bino makambo passeport vérifier place ozwa yango nga moko passeport nazozela passeport ça fait si c'est combien na kotia kuna ça fait 3 mois na ozela je suis bloqué natikala jamais ko pesa numéro yake ba facilité mutu. Il faut boyeba kawapi bozo kende. Mikolo nyonso na ko ebisaka bino. Bazo escroquer batu. Okomona awa bakomi wana non voilà bazo luka yakozwa musala okende na shop na zotindela 150 000 francs. Ba miyibi bango wana. N'osez jamais vous lancer. Botika koluka facilité. Abatu bazo bunda bunda ndenge batu babundaka. Et mikolo nyonso na kolobaka na batu ke bande konangai totika distraction ya kofinga na la technologie devrait nous faire avancer. Les West Africains, ba Guinéens, ozomona ba Burkinabé, batu ebele bazali ko bunda pona ko sikolamboka na bango biso ka kofinga na. Même ba musiciens na bango ce sont les musiciens révolutionnaires. Biso totika la kaka chuba kota. C'est tout ce que nous avons. So itolongwe kuna to bani kofinga. C'est tout ce qui nous caractérise. Bande konangai, to fongola misu tota la place tozoken. Nous on essaie de nous préoccuper na makambu oya malonga. Lelo makambu ya élection yango, tout le monde est candidat. Mais na lobina bino c'est monde ya rancune. Et pesa ka bien ce qui est simbi te de konangai, okosenga ka mutu service te. Ba aventure os assure que okozo ata 50 voix te yo wana je suis candidat ba komi pe ko benga yo honorable to boite eza élection mutu nyonso a postuler makamwa se ya recevabilité to vota ki yango wana ba komi ko lokota yakawa cha candidature pour que toko kisa nombre. Élection c'est la voie par excellence, oui. Ya kolongola ba député o bomoniki olignolongola monsieur Tambwe postuler to bunda. Olignolongo la Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo postulé. Salut, Navienanga Martin Fayoul a changé à vie. Mais si ko batu na yeba ke ko sensibiliser
pona batuba ketikaye. Je vous laisse suivre comme moi extrait wana. Boka na réaction. Menga na kosala commentaire te. Banda masila kanchete tena Gombe kotika Martin Fayulu akodepose candidature na ye le 7 octobre. Martin Fayulu candidature na ye le 7 octobre. Kotika la nanda kote tokolaka pembe samedi le 7 octobre tokokende kotika le commandant du peuple Martin Fayulu akodepose candidature na ye le 7 octobre. Maman papa ona yoka kite ona yeba kite le 7 octobre oyo biso banso bana ya lamuka bana ya Martin Fayulu bakongole nyonso tokokende kotika Martin Fayulu Madidi akodepose candidature na ye le 7 octobre. Fayulu azali kodepose candidature na ye kotika na nanda kote tokolaka pembe le 7 octobre ekozala samedi. Mama papa biso nyonso na seni kotika lider le commandant du peuple être akodepose candidature na ye na seni. Fayulu Madidi azali kokende kodepose candidature na ye na niveau ya seni oyo Fayulu akopostule te lokuta emokolo tonda ezali nde Martin Fayulu moto akosa yo te moto alengisa yo te le 7 octobre oyo biso nyonso na seni kotika mwana mboka Martin Fayulu Madidi azali kodepose candidature na ye oyo nayokaki te oyo nayebaki te le 7 octobre eza ya kobeba bakokise priso. Oki bien te. Bozongela ngo lisusu. Banda masila kanchete tena Gombe kotika Martin Fayulu akodepose candidature na ye le 7 octobre. Martin Fayulu Madidi candidature na ye le 7 octobre. Kotika la nanda kote tokolaka pembe samedi le 7 octobre tokokende kotika le commandant du peuple Martin Fayulu akodepose candidature na ye le 7 octobre. Maman papa ona yokaki te ona yebaki te le 7 octobre oyo biso banso bana ya lamuka bana ya Martin Fayulu bakongole nyonso tokokende kotika Martin Fayulu Madidi akodepose candidature na ye le 7 octobre. Fayulu azali kodepose candidature na ye kotika na nanda kote tokolaka pembe le 7 octobre ekozala samedi. Mama papa biso nyonso na seni kotika lider le commandant du peuple être akodepose candidature na ye na seni. Fayulu Madidi azali kokende kodepose candidature na ye na niveau ya seni oyo Fayulu akopostule te lokuta emokolo tonda ezali nde Martin Fayulu moto akosa yo te moto alengisa yo te le 7 octobre oyo biso nyonso na seni kotika mwana mboka Martin Fayulu Madidi azali kodepose candidature na ye oyo nayokaki te oyo nayebaki te le 7 octobre eza ya kobeba bakokise priso. Nako komante nanga te. Nako komante te. Nalobela makambo ya insécurité. Insécurité na Kinshasa bandeko na ngai. Nazwi ba image nazo koka kotalisa bino te na télévision. Une jeune dame ba bal oyo azwi baye komona nga lelo pour ke na kende ko intervenir. Okondi mate. Innocente. Policier moko soki akwit ye wana masasa lobi nazo kende place azali
après nakokende komona commandant de la ville, le général Blaise. On doit prendre cette fille-là en charge. Biso tozo sa la politique était ya batu bazo souffrir biso tozo ka bien. Te biso tozo sa la owanate. Ce n'est pas notre politique. Ce n'est pas la politique de la serre. Ongana lo bagana batu. Oya lo kuta batu namoni na réseaux sociaux bache Kinshasa komi Dubai papa chelanga ba photo wan. Kinshasa komi Dubai. Na banda kutu wana bache. Ndaku ya Kongoleza wapi? Ndaku ya Kongoleza wapi? Na banda kunyonso tu wana. Et pourquoi les Congolais ne construisent pas? Nous avons une économie entre les mains des étrangers. Ce sont eux qui... Même batongo wana. Pona nintoko pesa bango malukute bakende kotonga basite kuna. Ils sont à la base à place bazo buka buka. Bakotia la biso une maman qui est en train de pleurer. Alobia kata bilanga pona tonga ndaku na ye. Maman wana zo kokate. Et quand j'ai suivi cette vidéo, na yokin makila e panzani nga nanzoto. Naza muzute. Na yako lukambongo na plateau ya bateke. Na keko sala bilanga pona zo mbongo wana. Na zuma na lebi na koko futela te na komi moko na sala na place na nga moko ya kovanda. Yango na yeko luka place na vanda. Na sina to inda kunta ko esili. To ko na esili. Na sina kote. Ba police ba yeba lobi. Bima. Na lobi na ko bima te ba lobi. Ozali susu na place a hotel bima. President Tshisekedi nde muto atinde biso te to bimisa bino. Yo president. Oza president oza papa ya biso. Ata na za mukolo. Kasi ya oza papa na biso. Oboto biso te kasi oza papa lokolo oza mokonzi ya mboka. Yango na yeko lele pa na yo kenanga. Na biminde na za bwena lalanga libanda malimi nyonso ya libanda. Eso tutele soto. Ndani na kolia. Okolala ndenge nini na za libanda na za nisika ya kolala te. Sikwana ashina ngawo. Ndanga babisinga bapesinga elokote. Na za kaka ndenge na za boy. Pourtant, dans ces conflits opposants, M. Etambe Mbunga Christian au chef coutumier Ewa Nka Mbabou, ce dernier n'aurait jamais été entendu par le tribunal pour présenter ses moyens de défense. En même temps, rien n'indique avec précision irréfutable les lieux et ses limites exactes pour prouver à suffisance que la concession réclamée par M. Etambe Christian est celle-là où les personnes ont été mises dehors par les éléments de la police sans avertissement préalable et causant des dégâts matériels énormes, comme l'ont témoigné les déguerpis. Tant yo zora retard déjà si ba buka kinda ko bazui na ya kozwa bayibi batena ba poche basimizela baki na banda ofutela peka na ngam kuna ko lupango achanga lupango atindela nga mbongo $1200 taba police ba yaka ngana zalaka ti naza na chantier mususu taba police ba ya mwasi na nga za si place wana ba police ba koti na ndaku mbala moko kokota ba kota na ndaku batomboli mbongo wana nyonso babimisi pe biloko ya mwasi libanda na kuta mwasi libanda donc mbongo ya bato musala ti lelo balandelaka nga donc bapolisi bazwa mbongo wana. La RDC, qui se veut aujourd'hui un état de droit, doit à travers sa justice dire le droit et le bon. Ce dossier mérite une attention particulière de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et magistrat suprême, pour sauver tous ses compatriotes qui ne savent où aller pour faire entendre leur voix. Affaire à suivre. Et ces gens-là, les Congolais, ceux qui vont vendre, système est bengana Congolais qui est de musique. C'est tout ce qu'on fait. Ceux qui ont mené à côté pembeni ya Ifasika, na concession ya SPT, na habité ceux qui l'actuel déjà zo salanine. Awa. Baya ba bengana batu bazwa, allez bazui ba check clôture ya Manzanz. Na lobi bazotek. Bako c'est la première dame, on a vérifié, yete. Wana général Kasongwazala kinan. Bazui ba policier ba che bango wan. Bino bokoya na lupango wa mutu boye bo che clôture ke tozo batela po batu bazala ki bo che clôture eza ya bino boni muyibi boy. Soki otali wana balingi batekela soit un indien, soit un libanais, soit un chinois bazandengo wana. Système ya bengana congolais. Balingi komona mutu akomi mubangete.
Voilà comment cette maman-là est en train de pleurer. Elle a tout fait. Je suis en train de chercher cette maman. Je vais chercher cette maman-là. Ce qui solution zoamité, moi je chercherai. Même quand moi place mon quoi mouké, il y a côté maman. Je le ferai. Oui, je le ferai. Comment bino boko zanga mutema boy? Boko zanga mutema boy. Comment ça? Comment ça? Bon motonio so si la bino bako kunda bino na nini? Bako kunda bino na nini? Nyonso tokuta toya na monde o pamba tokozonga pamba. Bozo le lisa même mi bange modèle one. L'insécurité partout. Bazo papa machete paille. O somielo kona yozana insécurité. O salabo insécurité. Toko vivre ndenge nini? Les gens, les personnes qui sont censées trouver de solution, bazo trouver solution te. Ba vandi wana parce que ce sont les gens qui sont nommés sur base ya ba koteri moko boy. Mikolo nyonso nazolo bela kabino tant que tokozala kana ba coopérant politique. Ayebi kosala cop azumwa eloko moi mutuka moi appartement pesina commissionnaire pro le président de la République, lequel commissionnaire a kobanda ko déranger chef de l'État Mikolonios jusqu'à ce qu'on va le nommer. J'ai vu de choses dans ce pays. Un jour j'ai na yoki bazotanga ordonnance na lu. Oyo ba nommer ye modèle ni. Oyo ba nommer ye. C'est pas possible. Ces gens là bazaka kun. Campagne ye élection yango lobi. Et ça les je vais voir l'apport de chacun. Je suis l'ami du chef. Bino, yana habité. Batu bazo fingi sabato, ezaka bino. Batu bazo fingi sabato, ezabino. Les commissionnaires pro le président de la République. Il n'y a pas d'enquête de loyauté. Le kolabino vous en accès. Kotaka na yo, betaka kop, musala na yo, ezaya kozala commissionnaire. Mais vous n'aidez pas les chefs de l'État, vous ne le même pas non plus. Je ne sais pas qu'est-ce que vous aurez contribué. Namanda nae, ngana habité. Ngana habité. Les loba rwandais. Bango wana bakimi. Bakeko batama na batu, tuko pamoja, tuko pamoja. Bozo kima nini? Bino bato makasi. Bino bato makasi, bobi mabobunda kakati. Et le pays n'appartient pas seul Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le pays nous appartient nous tous. Ngana zalaki na Est n'a pas palpé du doigt certaines réalités. J'ai compris qu'il y a des choses. Oh bah tous les gens qui ne se retrouvent qu'à Makamamon. J'ai même appris. Je suis en train de vérifier. Que général Oya Kendaki na Est kosala contrôle la Kangaki Batu. Qu'il serait interpellé na demiat. Beaucoup interpellé ya Alkamni. C'est que bino ba konjango e balobaki ya makambu ya ke non voilà totinda kambongo na M-Pesa ezabino alors. Parce qu'il y a de preuves. Vous allez l'interpeller. Je vais vérifier. Mais ce qui est bimi kezaya solo bande konanga boko mela maïté. Je vous promets boko mela maïté mutupe boko lia azate. Mutupe boko lia azate. On ne doit pas encourager le mal. J'ai diffusé les audios ici. Le monsieur dit comment il y a kambongo na batu. Système na ye ezaya kozwaka ba carte ba soda ba ye ba komi koteka ki veuve militaire à 150 000 francs. Batangi batu wana S1 de kopesier 150 000 francs au komi veuve militaire ata ceux qui ont amona mobile. Ozo kambongo à l'état. Et aujourd'hui j'apprends que oh ebima lokuta ceux qui ebimi ya solo na kozonge la binois. Et je vais parler de ça au Parlement. Bokoyoka soni nenge bosawan. Ça ne doit pas vous n'allez pas exagérer comme ça. Parce que dans l'audio que moi tant j'ai diffusé, mutuwana zolo ba combien alia kana ba konzi. Donc bazo bomi saka ba ndekona biso na franc pona kolia mbongo. L'argent du sang. C'est compliqué. Bandekona ngai sama lukonde les lois lancé partenariat des Nations Unies pour la promotion et la protection des personnes vivant avec handicap. Balobi wana comme chef de l'État, likamwezo tenir. Mais moi je pense qu'il faut arrêter dans le théâtre à modèle one. Ça c'est M. Tambo qui l'a dit. Vous avez eu tout un mandat.
construisez les centres pour les personnes vivant avec handicap. Botika ba théâtre. Nations Unies ba yeko sani. Biden na kolongwa États-Unis ayeko tongela ba personnes vivant avec handicap ya awa pona ko tia bango na ba condition. Bo sali ba centre de personnes vivant avec handicap ba tongi. Et puis bo sali centre d'accueil ba tubaye botindi ba sourd ba zawapi. Ba aveugle ba zawapi. Bandicapé moteur bazawapi. Botia batuna ba condition. Botika théâtre. On n'a pas besoin de ça. Si les chefs de l'État ont cette volonté-là, vous devriez l'aider à travers une action gouvernementale. Ce n'est pas Botika batundengo bo signer partenariat. Botika théâtre. Nous sommes à l'approche des élections. On est à théâtre. Nations Unies pour que baya kosani. Baya komeme la bino ni kumba ya ba personnes vivant avec handicap que vous avez vous-même abandonné. Et depuis que vous êtes là, depuis que les chefs de l'État paient sa bino possibilité, qu'est-ce que vous avez fait pour ces personnes vivant avec handicap? De manière concrète, nini, voilà ce que vous avez fait. À part manipulation, oyake, to sali une action, botini batu, baya ko saboter l'action que nous avons menée. Bande konangai nasuki siwa anapona lelo parce que nazo kama kambwezo matanga yao. Mais avant que nasuki sa nazo pesa résultat. Baela kinga lobby na efsa kibino que baela kingai résultat ya casting. Résultat ya casting auto organisa ki pona kozwa bande ko bakobana ko présenter les bino journal. Le président et jury c'était le professeur du Lubenzi Moulenvo Félix. Tanga na ifasik ayebi professeur du Lubenzi. Alors, il est venu me déposer ce rapport. Lobby nangonga ya 14h toko zela bandeko oyo akolanda ayebi sape moninga na ye. Oyo akolanda te bon. Ezape nani. Batu ba retenir en attendant que baya kosala deuxième tamisage, il y a 15 personnes. Na 15 personnes wana bango yo tozo tangela bin. Monsieur, je ne sais pas monsieur ou madame, Aouka Lubaki. Aouka Lubaki, akoleka au numéro 1 de l'avenue Colonel Ebeya, au lekika place bosale la ki concours na ifasik, ozana concession ya SPT nde bisika tozali. Monsieur Bianani Ntimba. Monsieur Bien-Aimé Mvungi. Monsieur Kilimba Baraka. Monsieur Matoko, monsieur ou madame Matoko Ginette. Mbuyi Mwepa. Motingea Ganya. Tsava Merseigne. Alimasi Bati. Oli Yowa. Kapinga Kabongo. Kayembe Aziza. Kongo Nzau. Makwanya Solango. Manzambi Momina. Voilà. Ce sont ces 15 personnes. Oyo tozo zela lobi nangonga 14h. Je reprends pour la meilleure compréhension. Monsieur ou madame Aouka Lubaki, Bianani Ntimba, Bien-Aimé Mvungi, Kilimba Baraka, Matoko Ginette, Mbuyi Mwepa, Motingea Ganya, Tsava Merseigne, Alimali Bati, Oli Yowa, Kapinga Kabongo, Kayembe Aziza, Kongo Nzau, Makwanya Solango, et enfin Manzambi Momina. Ce sont les personnes qui ont été retenues par les jurys. J'ai repris ça parce que cette liste est restée dans le rectorat à Ifasik. Nous ne sommes pas de ces gens-là. Au salisi batu concours mususu, oye kobimisa batu misusu. Batu ango bango yeyo.
Ceux qui ont landi combo, le reste, c'est beaucoup de sabango balandate. Tokomi wapi télévision na bande passante, je crois que bakocha ba combo na bang. Voilà, bande konanga na sukisi wana pona lelo. Mais nous continuons avec Acer Show. Et ça va fait, sina ba fait. Moi, mo bimba oyo. Il faut ba soué. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Acer. Happy birthday to you. Botama et l'amour. Botama et l'amour. Botama et l'amour, Acer. Botama et l'amour. Acer Show. Acer Mokili Mobimba. Nous soutenons Ndeko Eliezer Tambwe, député na biso molobeli ya Congo. To soutenir ye. Bana Congo to zala bomoko. Congo na biso po ekende liboso to zala bomoko. Boyebi ne tonyoko merki po na bapaya. Awa ezali parti ya bolingo, parti ya mo. O ezo sangisa ba Congolais bazala bomoko. To lingana. To soutenir Ndeko na biso. Eliezer Tambwe. 100% to soutenir ye. Bon anniversaire, Acer. We love you, Ndeko Eliezer. We love you. Eh bien, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Acer. Joyeux anniversaire, Acer Monde. Joyeux anniversaire. Botama et l'amour. Botama et l'amour. Botama et l'amour, Acer Monde. Botama et l'amour. Joyeux anniversaire à Acer. Acer, bébé Ainane. Bébé Ainane azogoye kola unguluma. Bazogene mbango, bazogene vitesse. Joyeux anniversaire à tous les capables. Joyeux anniversaire capable président. Joyeux anniversaire capable vice-président. Joyeux anniversaire capable deuxième vice-président. Joyeux anniversaire capable troisième vice-président. Joyeux anniversaire maman générale. Joyeux anniversaire tous les capables de Acer. Joyeux anniversaire à tous les congressistes. Bato nyonso. O bauti na Afrique, o bauti na Europe plutôt. Na Amérique. Batalisi misu na bango. Na mabela bakoko. Pour na congrès monene. Ozo salima congrès monene. Oyo batu ba ose la monde entier. Vraiment, je vous souhaite une excellence congrès. Je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite plein de succès. Ba congressiste nyonso. Zamba za na bino. Bino botiki bandaku na bino pour bo rejoindre parti politique na biso Acer pour na congrès. Zamba pambola bino nzamba za na bino. J'espère que ka na ndenge bokeli na ndenge pe bozongela. Vraiment coup de chapeau président national, coup de chapeau encore vice-président, coup de chapeau encore Duku Kulungu, deuxième vice-président, coup de chapeau encore troisième président. Coup de chapeau encore maman générale, maman ni maman abana. Nzamba za na bino, nzamba za na bino, nzamba za na bino. Na souhaité ba bienvenue na mboka Congo, na ba tunyoso ba uti na ba étranger, na ba diaspora ou ba kiti. Vraiment nzamba za na bino, ba bon congrès, ba bon congrès. Toujours souhaité vraiment ba bon congrès plutôt. Musala malamu nzambe ya Israël nzamba lola a accompagner bino. Nzamba batela ka départ. Abatelaka arrivé,
abatela pe retour na bino. Bino pe na Kinshasa, vraiment beaucoup de sagesse. Nzamba accompagné biso nyonso. Nous vous aimons tous énormément. Que Dieu bénisse notre parti, que Dieu bénisse l'ASER, que Dieu bénisse notre beau pays, République démocratique du Congo. ASER chaud, ASER mokili mobimba, ASER liba, libanga, ASER liko, likolo, ASER azono kisa mbula, mbula ya mabanga, na Congo mobimba, ASER chaud. Hey, ASER, Deko ya Congo, Bana Kinshasa, Pays ya Congo mobimba, ainsi que ya monde entier. Tunaranini, action commune pour la République, formation politique chère, ya mwana kono lopango, babengi bino, kobanda mokolo ya vendredi 29, na samedi le 30 oyo, c'est-à-dire mokolo ya le 29 vendredi, et kozala bongo, mubange na congrès, bipai wapi, baromeka bongo ko sombi kinyamakanisi, ko landisama na vision na bango, pe lisusu, ko fandisa meke, ba structure de base, ya parti politique na bango, action commune pour la République. Kasi mokola samedi engaye ekozala bafwa bashala awa na terrain okal na commune ya Lingwala en face ya RTNC bipai wapi bakosala mubange na célébration ya inanet ya existence ya parti politique na bango action commune pour la République ba capable nyonso à travers le monde baza très mobilisé na ndenge ya kosakana te na tina toujours ya participer na masolo oyo ya action commune pour la République, c'est-à-dire célébration des célébrations. Il en est de plus, ba fetara kaka. Allez, les capables sont sur terrain en train de travailler. ASER Libanga. Le samedi, tokozalana congrès ya ASER et kozalana centre Nganda. C'est vendredi. Et puis samedi, en face à terrain au Kali à RTNC. Ba délégation zoya de partout. Allez, tout le monde. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire.